Saratola TV. J'ai une attention. Ah bon? C'est-à-dire que raisonnement il est qui mingi tant mutu akina hôpital musisa mutu katani mutu. Saratola TV. Lié la brina la qui nanda kuté. Atiki janina bana na mwana mboya muke. Soit akosi akuninga ya akosi ona ke kayu. Ngana kina ulala pa mbali mususu. Tasko mobali azongelo na ndako atala place yo hoteli nande ngozongisa na ndako ozongi susu makambo wana raisonnement jani ezandeni muto jani ezandeni Saratola TV. moi pe nenga wana soki mobali mwa be yakana tuzulela jani mupanzi hatoki na nkoto akende azandoki alingi nzoto makasi asa mutema mabe Zirana pardon. Yo ebe ondeni longa kala. Tu bon temps yo jani mwana mwa face na bango yo mwana muke. Ozarade ana jani. Ozarana jani. Ne bazarana nda kuna jani wana ba pesa na ka bonjour bonsoir. Saratola TV. Na butu. Ayo la muso. Oh, moni neti oboka Resel Kasongo. Ah zaki artiste. Diego Milito moni nenga zaboy. Menga no benga onoboka Mboshilo Kinzonzi nefianga. David Mputu kanda bayonga. Do yesora bwaki yo libango okelenga ke. Eloko siko jana zaki na munde ya mwana. Bimi s'impose côté wana. Après jana siko komo lokina ba komba batu ya mabanga. Ye moko susu. Nzambe. Mais alinga kiyo. Saratola TV. Et si derrière Kasavu déjà bato Kasavu ba ni ka oloba loba po. Ingénieur Gauthier moko mobala la brine abana da koloba pe makambo na bato. Tant un mouvement chef apo aza chef à l'époque moni ndenge zaka chef amoni petit yaka yo tonton meme aye na nini amino sani na mima na nini donc yo mutu obanda ko kene kotika la brine kenda na banda kite na kenda kan ba ma okaka na ke atambala mi balé mais na kenda kan kotika kasi ebole ba mi balé comme pluriel Saratola TV. ba défaut na zo biso ba défaut 3 fois mais si côté ngo esala mi bongo après jana yebaka te. OK. Jana yebaka te que la brine azara na obimana apo. Oui. OK. Ayebaka te. Saratola TV. Ngana yebi Mao. Viviane, la brine. Mais monsieur Sunde na yebite. Oh yo yebaki te kamisa twana. Saratola TV. Janita wa kepoto akenda ikolukanta ke mobali. Ayebike soki nazui na kozongela foyer na nga famille na nga lelo na kobengisa bango mpe baye tosali kaka ensemble la brine mpe koto oyo ndenge mobali ando omema bato papa amemi eyokosama ke mobali bakangi ye ntango akoti prison mais eumeli te na poto mais otala boye aza mpe na connaissance na bato makasi te kuna mais jani aza da na poto nde obenga jani ex na ye bakutani mpe bayambani papapa bazongi mpe kolema na bango wana nde sikoyo babandi kobota Saratola TV. mais la brine aza mwana moko kindoki oyo la brine aza nango eza kindoki ya famille na bango la brine siko azwi jani mpenza lokola papier na nga na sakani nango awa na poto la brine omona bolamu te omoni toza awa toloba neti nga na aloba boye oyebinga bien oyo aloba no tonton elonga kala oza ndoki yo somoni so oza ndoki te eloba te jani oyo timela ndoki babilamba yo Saratola TV. mais histoire vraie jani azobenga alobi azwi de nzee na ye abunda makambo ya mokanda tututututu biso toyebika bato baleki no baanse ba 2 minutes banani bazota poto bazoya baleki oyo na nini ya jani ene sosolene be mkongono bajanvier petit na comme tout passer mo tension tout makambo to neta na sous raisonnement ya bato bazoya kini jani asuna mokanda te epe eza na bato misusu mpe bazochola jani Saratola TV. oya kini Kishasa est-ce que so tomoni na kini la brine aobika te totiko justice oyambaye biso neti nga fandi bona otiko o siko na aloba na compte ya famille Saratola TV. mpe azobima kutu atotika jani na mort na boye na nga batiaka na miniature wana ni na boye bosalaka ba live botyanaka na ba miniature la brine oluka miniature yango oyo
confort et proximité du service. Véhicule neuf, tarifs accessibles pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab, 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort. Saratola TV, la chaîne qui assure, Que son âme repose en paix, Gianni Faye, Kulutu Gianni Faye, Pemana Kimia, Aza artiste mboka na biso, artiste on a banda collaborer na makasi na ko sola na epina lora ya analiki. Et puis na banda ko pesa ba conseil belé. Na ba moment difficile ya vie na ye, na zalaki wana pona ko pesa ba conseil lokola petite sœur. Mais lelo yo atiki biso. Que ton âme repose en paix, notre star, notre grand frère. Bandeko liwa ya Gianni Faye ekotisi bato na mituna ebele na badoute pe ebele. Nani abomi Gianni Faye? La Brine? Mobala la Brine? Gianni Faye akufi na souci? Est-ce que Gianni Faye akufaki na ndaku? Est-ce que Gianni Faye akufaki na hôpital? Tango akufaki la Brine azalaki wapi? Bandeko, lelo boko découvrir ba vérité nyonso sur liwa ya Gianni Faye. Relation ya Gianni Faye na la Brine tango ekomaka benda kanga benda, je pense que j'étais la seule journaliste Yambara Gianni Faye kaka na chaîne na biso Sarato la télévision pour na repesa d'éclaircissement na quelques explications. Mais après la Brine nazana ba audio ya la Brine na Gianni Faye bipa wapi Gianni Faye azako pekisa na salela la Brine émission te bazo bongisa. Est-ce que bolingo la Brine na Gianni Faye ezaki vrai amour? Na kacha bolingo na bango, est-ce que bolingo solo ebandaki coexister? Et loko nini memi Gianni Faye na liwa? Pourquoi la Brine azaki ndaku moko na Gianni Faye makoma ekobima na mibali mosusu? Nini ezobata na sima ya liwa ya artiste na biso Gianni? Bandeko leo tokozwa histoire nyonso na ba audio nyonso tokobimisa tokobombelo côté. Je pense que banda frère na biso kulutu na biso star na biso atiki biso na saleli yango émission te. Mais lelo naza na plateau na leki ya Gianni Faye na mwana Gianni Faye na ndeko Gianni Faye o azo betela biso histoire nyonso noir sur blanc. Information sur. Un grand merci na bandeko nyonso oyo brozwa libaku ya Rolanda émission oyo bo partager yango partout. Bokata yango bocha na ba TikTok parce que vérité zalaka moko na chaîne Sarato la télévision. Sans plus tarder, na osenga na régie ba balancelenga photo ya Belvie Kondi la patrona azalaki bongo nominée parmi les 50 femmes qui inspirent. En tout cas, chapeau bas pour toi. Sans oublier Biso deuxième affiche ya Pasteur Mike Kalambai a presté le 27 juillet 2024 na stade de Martyr ba chrétien ba nzambe mutu nyonso azamo na nzambe ozala mopagano amo na nzambe tokutana na stade de Martyr le 27 juillet pour na lokumu na nzambe. Et un grand merci na ba meilleurs fans du monde, un grand merci na maman Nana Moussibou la présidente, président bébé na monio na pesio mbote belé, un grand merci na ba maman nyonso. Ba maman nyonso ba femme battante ba femme instruite nyonso na pesi bino mbote ba femme entrepreneur ba sio bana vision ba sio ba lukaka mbongo en tout cas ba fete la mona bino sans oublier la présidente de la fondation Nema, le pasteur général madame Ketia Olangi, un clé d'œil spécial à toi ingénieur Josoko Tchela biso affiche pe il y a forum, il y a conférence à ma femme entrepreneur aux en Belgique avec maman Ketia Olangi. Un grand merci, joyeux anniversaire à toi, pasteur Grace Coutino. Tchelanga épée photo, les lots à moi
message belé à kolekisa pasteur Grâce joyeux anniversaire à toi nzamba inspiré au lisusu apesa o mayele abaxela onction abaxela intelligence na sagesse pour que okoka ko conduire bampate na nzela ya lobiko. Voilà ingénieur Josué derrière la caméra funguela biso plateau na biso elongia kala. Bonsoir, mes condoléances. Merci maman Saratola. Merci. Merci na ba fanatique oyo bazotala biso na minute oyo. Maza vraiment o nazala kate parce que o akisher ponanga mona kaye sona moni albaka tonton naza chef na ote na collègue noté mais naza papa na yo nga pe na considérer papa nanga mais surtout comme na niveau ya théâtre ni na benga ke chef ce qui en dehors ya théâtre net na vandi bo en dehors ya théâtre na succès nazo mona papa nanga na perdu ya kombo ya Johnny Faye vraiment papa na Ndistar papa na Lasconi papa na Deborah papa na Janely papa na tonton papa disons Johnny courage. Merci. Courage. Tu es bien ça rapassi et surtout mon taux zoloba zorae le rôle à papa. Donc ils ont le coco feli papa. Ils ont le coco feli papa. Courage, il faut mais kako se ressaisir, regarder quand même ba émotion pour que permettre biso to communiquer message malamu. Merci. Pour ce que continue na kati émotion au coco lobate. Donc na kati bande l'émission bandaka kolela entre temps et ana mokili mobimbo bato ba fan na Johnny Faye ba na besoin d'informations sur et net pour que ba meka koyeba Johnny Faye akufi na nini boni groupe na bino au beau travail aka ni président Ngadios Chic Show Kitoko mouvement dans Kitoko biso nyonso dans un bon terme tout répéter chez Mazozo chaque lundi de 9h à 14h, jeudi de 9h à 14h, ça va jouer biso to répéter ka antenne tous les cas jeudi na 21h30, rediffusion mercredi na 11h. Mouvement ils en Kitoko. Et longa kala sangwa matanga Johnny Faye kweli bino. Kake beti na mboka Congo parce que Johnny Faye est artiste ka ya Chic Shock Loengete mais en Congo mobimba. Alors, avant de kota na liwa ya Johnny Faye, na olinga tozonga moi sima na moi histoire moké à Johnny parce que le loyo Johnny Faye a tourné plus mingi na époque à CD. Oui, a cartonné VHS et puis ba CD. Ba époque où Johnny Faye zaki pelana au top et après un certain temps il y a qui ko stopper na makambo Italie ko sala ba film et na bato mosusu pe ba lelo ba ebika Johnny Faye mais bazoye ba source à Johnny Faye. C'est ça. Yo lokola leki parce que nga makambo Chic Shock Loenge et salama na Kasavubu. Oui. Histoire ya Chic Shock Loenge eza na Kasavubu. Donc naza très bien informé que na ebi histoire nenge leka nenge banda nenge sala mais ozape malamu yo za mwana ya Chic Shock Loenge o meka un peu ko relacter biso histoire wana mwa muke. Johnny Faye azalaki acteur na Chic Shock Loenge. Oui. Johnny Faye a kotaka Chic Shock Loenge ndenge nini? Est-ce que ça na moi maîtrise ça na moi idée nango? Oui, Johnny aza mwana mbinza DGC côté kuna tellement que alinga armingi abando utakuna mbinza kuna mais mutu oya memaka ya bisanga kombo na yeme kombo kiminga po et je vraiment temps et mutu sala ya permettre ba sala ba akotanise na Ngadios oui comme on est kimi mais ce qui est aussi la boya nango après wanande Johnny a comme koya pour répéter normal tout nenge ba c'est pas ce qu'on a courage na ye presse c'est pas na courage na ye et puis na volonté nango Johnny soki a succès no sentir que mobile aza OK Johnny soki a pesa repo sentir que mobile a pesa musala soki a vandi ne mutu avandi bo sentir que mobile a fandi mais azaki mutu mo na bon cœur alinga batu mingi après wana venga jo spetango tali pe ki côté wana Johnny azape na souple ninga yoko commissaire pestar ma bilo misu ba film misu akala bomona ka Johnny aki beaucoup plus que parmi ba artistes wa banu défilé Johnny na kati abando zangati c'est déjà passé et ça
ma histoire au biso to kuti eza vraiment moulai mais tant biso to kuti déjà Chic Choc ni tape mususu ni tape eza que mata on a Chic Choc ba neni okota Chic Choc na koti Chic Choc na 99 to que 2000 ans OK eza ba dernier temps au praise on y a kende mais on y a zonga poto azonga poto batant wana eza bazaki na veni Chikapa après Kolon avant balunga na Chikapa ndio comme na veni India numéro 9 na Matongi ça batant on a permettre na pour na kota vraiment Chic Choc maintenant ni ba 2000 ande na zapina na idée wana pena ki suna bandi bena ba activité na nga pena bien dans 2000 à 2001 na veni India numéro 6 et numéro 9 na Matongi les places au côté place pena na bandi pena ba répétition et puis mutu asala pona ya Chic Choc c'est Johnny donc kutana na ye na Matongi na kutana na Matongi tellement que na ndoko tala ye na fanatique na ye na lingaka ba aventure na salaka ndena chef na linga pe théâtre bi sala théâtre na bi tengas na sala ya boité mais na sala ndena école na sala na école ba benga bi spi banga jaja ba nini ndena ipse bongo aseki abi okukana bité bokolakisa kaka après yango avant na ya wana Nathalie na bi est-ce que na kende ka boy na lungo komina kina ke kingasani pa makuta biso na lungo komina ki pa makuta biso na ke kingasani pa parents na ngai maman na ngai famille ils ont komina kina mais webi ka ndenge so ba famille se vana ensemble mami sa tante izanga kate pour les papa habiter to chaka distance zonga kuna ke kingasani kuna après yango to komi ko travailler na groupe moko ya garçon mon nono Amile 08 à la cameraman réalisateur na ba théâtre pe na ba émission pe na mona ka comme on est défilaka na ba TV après yango to akomo former na quartier na ce on a comme ko imiter Johnny na ndenge ya quartier mais siko ya omoni c'est ce qu'on fait keba yo mais ya Kijani siko na comme ce qu'on a plaire makasi masina kingasa wana ozana na quartier na binon na bangani na za mobana na esprit na kaka tant na ye na côté jana petit yo kenda boyo na lukaka yo parce que tomber bien na on za kini na la tisco mbacha bien ketcha bien na chapeau maintenant na nzoto mike abi Chic Choc ni yango oyi comment Chic Choc relaxa nini chic eza aspect ya moto choc musala loenge za lango kaka ambiance to ye ni ba jeune mo suki misato abi bino bo pisa ni moto benga bino azaki chef Johnny chef a groupe abi yo tikala après tant na tikali abi considérer musala kubanga tena kubanga na bitena kubanga ti mais bato misu na kota kiwana ba epela ba mamicho kisa ba shogu ba sami mokili ba Joli Picasso ba Nadine Motorola ba dila au moins que sumta sikaye bato misu bazaki na tant PC avantage neti dila temisa na kit masia onani jenabi actrice ko boni boy ba mota ba chef donc on a ba bon souvenir na tant chef alobi bon ba moko antiki ba moko sko Johnny ba yaki na ba bleu ezala ke telemisa na kiti tinda ba moko masia tant amoni Johnny agangila nteke chef akomisko na esprit mabe contre nga amoni ke oyo azaya chef après yango na biso no sisi rep na kenanga après Johnny yo ba parents bazana teno azali tout OK faut ya ka répéter avant na komi na lungwa kingasani so répéter banda 16 heures na lungwa kuna 12 heures bec 11 heures po na ya avant ne pas to ya avant to banda sko biso bato sika toko ya to bani répéter 14 heures ba doyen ba bimango ba 17 heures ba 18 heures et puis masia no boto langa ba mbongo aboto linga mbongo biso journée on a pe na baki mbongo on ndo filo na boy luka sko ba de London mando kipe na bango te ba ni tout Johnny petit côté esprit oya munyo no mbala ko munelo suti wana ka Johnny ba moko jungo ya ka skono aventure yo na combien na bivie keba na yo ati batiko bagangi yapo mona ici ka komo gangela nani masia ba doyen na tout ba linga boule Johnny ko banga te mambo ezala ka boy après ndina mona ba masaliso ba maviokele pe onie ba bandaki avant mais ba ye mais jour ba pese comme maviokele tous qui sont ensemble
Maopé, nabandi ko travailler premier film Jani Changa na joué kana Coco Seigneur après deuxième film. Dans ça yo le lokota au s'intégrer na Chic Choc Lenge c'est grâce à Jani Faye. Oui, nazoba nazobomba. Ouais. Naluba histoire oyo pene naluba c'est la première fois na beta histoire on a bato ba talent. Jani a me s'imposer, chenga faut ça me s'imposer. Après c'est na premier rôle liboso après deuxième pièce a pourtant comme scénario Jani a petit petit na mona zamba marque mo. Vidéo le fois jeune petit mon vidéo là je le kwanganga. Ba moko tant to jouer na vidéo quand on a le fond to répéter quand on a numéro 9 India na Matunge vidéo na BBC ko face cowboy ba mo vidéo là elongia kala ba mo na surtout quand nga bambe ko mbata vidéo là wana ce que tala vidéo là doyen a surtout que bien tala pe ole obenga nga lumière obenga ilonga kala ndeni mami ario no kama cameraman a mis sur question me repose en paix petit yo faire nini wakanda bona bivé excusez exprime sur là nga mais na c'est na commenter ne ba pesinga toi vous tapez ça comme longa kala vie de loin c'est Charlie OK après yango tango eleki jeudi na butu na film papa Makiza vendredi na tongo mais ole ka place ni longia kala bala moko ba vie sans souci ba président misusu bwana benga po achani mwana wana bo batela ebosi wapi bala moko ale en plein ya eloko nde na makamsu to kutani nango apopé ayo considérer que après ba masia garçon oyo na kompi na botipé grade apo ezarani à l'époque azaka directeur. OK, Jani, chef à groupe. Donc après président Ngadios, chef à groupe. Jani. Après Jani c'est Apo. Okay. Mais na scénario, mutano comme scénario, eza Apo. Jani azaki makamsusu ya groupe occupé en scénario, soba tena scénario jouer nae. Mais scénario beaucoup qui peut ya kokoma boye, ano tcha vraiment katé. Mais Apo ando koma. Mais tant que mon anga pe na ye na s'intéresser na mama sala akomi ko s'intéresser pe na nga pour alaxan pe ko kuma scénario mais na longo pe petit Jani te nazaka toujours na Jani mais sou na ye musala sala boeza il est quand même bon to comprendre Jani mutamema yo na Chic Choc Loyenge parce que sengaka ye ozara na besoin travailler parce que oza artiste ya makila ulingara art et comme la rayon ndenge nini boko mati okoma pire petit na ningo solo balelo ke Jani akoma ilora papa na yo okoma pire petit na ye okoma kozala na ye lien wana et salamaki na momani et kokoma sko pire makasi tangu mawa ye groupe mawa ya na simano oui mawa yo kutanga na Chic Choc tangu mawa na groupe balingani sko na Jani. OK. Janisko akomi ko boaka sikoyo yaya ba mao Mimi Givule. Yaya ba mao Mimi Givule. Ouais. Akomo boaka comment est-ce ya Mimi Givule akomi siko ko sepela siko na mabanga makasi. To komo lunga pe Mimi Givule ngwa za na poto. Te azaki na bandala, on va na bandala. OK. Mais to komo kende to lunga tournage na matonge to komo tourner pa Mimi Givule pona mabanga ndenge zoleka ya Mimi Givule azo sepela pe na musala ndenge ezo kusala vraiment kitoko mais yangote yampeshaki Jani bakabona bazaki wana zai ba neni nango Jani na mao ayaka Chic Choc na baneni ba ko mao ko za ba 2002 mao si je me trompe pas OK 2002 ba 2003 eza ba neo mao ko za Chic Choc après yango komi ko travailler muya sikoyo ekotamani ya Mimi Givula suma lupangu na kamobile wana Jani Faye au bimana mao na mao OK ya misko Givula sumi lupangu na kamobile asoyo na Jani habite Jani moni kamobile asombi palais lokola yoza mwana mobali maope aza mwana mwasi na maboti te nini te mavana na bale atuzana baleki na ye kuna sasimi ke bokivana na bino kuna maope atala baleki na bango oke na musika olungo oke mbinza ebilo mama argon boza ensemble OK c'est bon Jani azu biloko na pe na mbinza ayiko kota na kitambo asina petit na ko bombela hote ya Mimi tala botala on azu parler asumi parler mais abina vanda kuna mais yepo so longwa okine kingasani ya musika ya kaka tu fana ensemble
Ok. Ndenge pe nazwi bisaka na ngai na Bilo nyonso boke Kitambo. Kitambo. Ok. Après Kitambo, quelques temps après, collègue na biso mo ayepe mouvement événement. Ngape lokola jana meme ngape na memi epe kuna ndako wana. Ina ba chambre ibele. Ina ba chambre ibele do yakinda kwa nana matanga. Nazolo nana matanga. Art pezale. Amen. Na mimi pe mutu nanga jana aboite. Collègue ya boyebo. Pour ceux qui fait le bail mabe mon collègue peut soit yoki a ko décourager. Donc mo vanda wana Jani Fai ba komi ndako moko na mama. OK. Tie kuma procédure talaka mto vanda balala ka chambre moko. Do yo so fana na mao ndako moko na Jani o fana na mao na Jani ndako moko. Pendant combien de temps? Vous avez na salle ba 3 à 4 à 5 ans. Tout meni. Ndako moko. Histoire na loba tuni mao azawa koyebisa yo. OK. Ndako moko to umeli na ka mobile wana entrée wana ba jires kilandi ba yebi ba tebeli na Kitambo wana ba yebi so ba komo miso na bosani po ça fait mbaye mais ce qui est yelinga kali na vandi bona tanga ba komo na bango to vandi ensemble après yango obika ka bolingo so ekomi na batamoko boye moi mes attentes ekomi ba problème comment ko bando tuna likambo suki tuni Jani awangani elonga kala tonto ba yebi ki po bazala ba pire na nde Jani mais en entendant président trouver na parler à ce qu'à la muki na 22h ou 23h à la laki à Oulamso tonton baboka kama tuboyi moni par exemple wana na ndako butu nzambe na tamu anzela mutuka sona kosi nzamba pinirna ngani ba jouaka ndepinda baboka libanga na butu ayo la muso oh moni neti okuboka Resel Kasongo zaki artiste Diego Milito moni nenga zaboye nenga nubenga anoboka mboshilo kinzonzi nefianga David Mputu kanda bayonga do yesora bwaki yo libango kelenga ke eloko siko jana zaki na munde ya mwana bi s'impose côté wana après jana siko komo lokina ba komba batu ya mabanga ye moko susu Zambe mais alinga kiyo aza mutu munene na botema na kibo papa vie wana azotambola papa vient pimo waze na njila ina maison d'habillement na kasa papa Gabon je crois azaki na poto abibwa kakaye azu soki Jani abwaki azu parti wana kati atindeli soit abengi bato a maison na ye batala siko komona ke na komo bwaka siko makasi vient so auti poto na kanala Jani abengi apelinga pe koli Jani abina lingande ozala boy batindela ka obiloko choc izenga aspect makambo ko père d'esprit te et puis ayebisa ngai ndenge oza boye artiste okoza na l'art te ba comprendre ke oza na l'art te bisenga singa bambongo mwa papa mbeza te biseka sika place bato baza te et puis ozala na esprit ya ko traiter na mutu faut que mutu azwa un esprit oyo nga na meme boye mutu oyo so na bwaki akabelanga boye abi faut lukaka ba mabanga mo eza kilo faut lukaka ba vieno mo boye okaka obwaki et puis lukipe na intermédiaire ne okutana ne pokutana ye c'est-à-dire que makambo to na Jani préparer kinga et puis lobanga yo ndenge to vani no boye faut ozala pena batu na yo oluki parler na yo ozala stable obota bana na yo et puis soko oboti bana star okolinga te ko ta bana 4 tana basi 4 par-ci par-là baba ndoko be na nzela papa sundola bana nte mais oyeba kolesa bana na yo c'est ça des choses au Jani l'accent que faut à la bongo yango moni eloko nga nazaki nango parmi tous ba souvenir natala mbasi atana mwasi na boti na ye malgré ata tukoza na été mais na ndenge ya indus na conseil ayebi ke papa oyo azapena charge ya bana na ye asane pour conseil na Jani pesa nga mais tant Jani avec kinde poto makambo belé elongia kala merci pour na ba bon souvenir Rosanna ya Jani Fai parce que to luka peto ye baba mauvais souvenir à Jani Fai mais si côté pour tozo avancer na kati ya histoire na landi yo bien olobi que vanda na Jani le rôle à papa le rôle à mwana au sali plus de 3 ans déjà c'est beaucoup et puis casquette na loba oza casquette ya mwana ya na soloba a ozana a obeta listola mwana ba na zo andeo ya echecheri zonga papa na yo ya na yo neti ana loba ya mwana ya mwana ya papa Jani artiste nanu te alors na mwana oyo ozali ya epa Jani Fai
Vandina est plus de 2 ans, 3 ans, c'est déjà beaucoup, donc c'est la famille déjà. Tant au Vandana Jani Fai, na Mao. Na moment nini et komaka Jani Fai atika Mao, pour que ne kobala, moi si mususu na kombo a Sylvie. Eza bolingo una kutaki bazaki na ngo déjà na Sylvie Moliso. Ngana na itam Jani bandi shikshok na zala kite. Mais na yoko kuta bazala na bolingo na bango. OK. Eza mobali akuza pena basi 4 5 mais yema bini agera bango. Agera bango. Oui. Tanyo sto vana na Mao na Jani na ndaku. Jani azaki pe ko vivre déjà na Sylvie. Moi si na baba ni kala. OK. Donc baba na avant Mao. Avant Mao. OK. Ndé peut-être Jani asali yango peut-être te mais asali yango si na reconnaissance pour moi si na ye anyoko minaye tatanga passe na bisengo pour akuma Jani o bazali lo ba bengi Jani Sylvie a contribué pe Sylvie Moliso a contribué pe et bien la carrière na ye. C'est-à-dire que ya signifie reconnaissance. Sylvie en moi c'est Kinshasa. Azaki Kinshasa awa. Moi azaki moi c'est Kinshasa. Azaki Kinshasa oui. Et puis Jani a chaye muspete na musapi. Mais elobite ki a négligé ki Mao. Ezaki na ba moment nini komaki ke Jani tangu Jani azoki obala Sylvie bakabwana ki déjà na Mao to bazali ka ndako moko na Mao esala mandenge ni. To na besoin histoire. To zaka ndako moko. Bozali ndako moko bino nyonso. Bozali biso nyonso ndako. Donc bozaki no azala ndako na Mao bino nyonso mais atiki bino ki obala. Ngazo na tina ngayeba kinanga na koyeba. Mina oloba ndeni ye aza papa. Papa ki sama. Asa ba décision. Ngazo na za mwana. Na opekisa papa. So na pekisa papa benga na impolite. Papa ki sama kamnaye yo mwana tika na ndako. Ngapi na tika na ndako na mama na biso. Donc histoire ozobeta o batu po ba beta ngo fo bazala lokola yo. Yango toza na besoin to yeba yango po to yoka batu balobaka Jani Fai asala Mao mabe. To lugara to yeba moi histoire ngo esala maka ndenge nini. To boite mowe asa kufi mais moi histoire wana pe esungaka batu poto yeba ke ko classer loko ne loko na place nango. Époque Jani Fai azaki ndako moko na Mao en même temps moi so ya bandaka na liboso ndezaka Sylvie azaki une obligation ya honorer Sylvie parce que babanda na passe comme reconnaissance. OK na moment nini sikoyo akenda ko bala est-ce que Mao azaka au courant nango? Azaki au courant te. Atikala po yeba te. Akoyeba ngo après kasi yango mopepe wana yango mto ya kosala na longwe na ngai po déjà bakumba ngombale moi simba na problème siko ngai bayaki na koya na vana ndeni na longwaki na kiluka pe makamu nanga mes famille tikali to ko négligent moté yango ko ekosala ki wana ma sabotaki tanga kendo bala Sylvie non te on y a botaki déjà ils appellent moi kala on y a botaki on y andi azaki mwana muke oui on y a botaki on y a dai mwana muke mais après wana Jani tellement bali moi mes ententes ndé akolo na Sylvie moi c'est pas bala déjà bon va sika moko mo vana na flat mo na limité wana atiki Mao mo vana flat mo na flat mo na 7e rue na mona pe musicien mo ya Jiberi je crois na avant na pe wana mais tondo kende sirep to kena biswana tuna lina nga swati na sona ma CV après na sa nini mais il doit être que na négliger mama opo na temps oyo to vai nae na zoka tile na benga ke mama nanga mutako benge Mao awa ata mwana mukeme nga ko benge Mao te na benga ke mama Mao po abokoli 18 ans mulai nae ensemble yanzunga fufu alambi aboket on a chata sans frontière. Est-ce que Jani ndenga za ovana na mawazaki papa malamu mwale mama alinga basi makasi. OK. Pour mon a décevoir moi si. Jani mo saboya été au moins ti Sylvie bakabwa ne pe azongi parce que Jani azatendre mon bolingo makasi. Abi ko chérir moi si et abi ko respecter moi. Abi ko respecter moi si et puis abi ko kabela pe moi si. Albi mino bo ba star ni bo ba star. Bino bastar mais pour la star et pas moi si exact. Bino bastar ni bo kabela moi si bo afenia. Alors nini? Bino bastar bo kabela moi si. Star so kabela moi si afenia. Bino le custom. Faut za la moi si o pesi et puis faut eba valer na yo. OK. Ozo mon. On est-ce que tu vas ni ko seka mo ba imure koti na ngo ya fa ya.
c'est ça. En tout cas, Elonga Kala, on a l'Europe aux autres devoirs biso quand même explication est belle. Jani Faya Kei atiki maona mwana na ondi. Après tant que poto ma otika la pena zemi. Te to komi ko na poto te. Atika ke na andi ma botina Jani bana boni. Abotek ba botine bana mi balé mais moko akosala ya mi balé nde afosala ki ba fausse couche basi ne ba benga. Ah OK. Voilà. OK. Na bandal je pense que ma wa komi na bandal ouais. Bon, tangu Jani Akei abali akomoke na kofana na Sylvie et tout mawati kala ipe na kwena e quand même aza mobali to ebika banda ko gérer tous les deux camps à gérer Mao à gérer pe Sylvie na moment nini e koma ki yena Sylvie bakabwana ti OK Sylvie bakabwana été tangu ya bali ezupe e umeli pete mamoko banzele ya poto ifungwa minde ba sala voyage na bango. Jana kenda poto ndeni. Jana kenda poto ba kenda ka production mo bazalaka mutamima bango eza papa Edi Kilombo. Zaki Jani Apo Veshava Moscovitch et puis na météo le qui a sans souci. Ndé tant ba kebeta ba ke jeune LSC na Paris. Wana tolo ba Jani aki na basi mi balé confirmé officiellement. Sylvie na Mao. OK. Ndé a ko kende poto mais avant na wana eza pe na ba événement moko misusu na kati mais mana na oyanga na otuna kaka poto akoma ndenge nini akina ipona musala mpona musala yango esaliki akanga mane pe na poto azonga boite donc okene na yake na mbamba azonga pete a confirmer nga que relation ezalaka ya Sylvie na Mao menga na yebi histoire abana Kasavubu parce que na yebi Chic Choc Loenge nyonso salamaka na Kasavubu tozana ba information nyonso en dehors ya Mao na Sylvie to yebi pe ba masolo ebetama na kombo pe ya Viviane na kati na ndenge la brine pa ya kokota na kati la brine akota na vie ya Jani ndenge nini tozana na matanga tozana besoin explication wana. La brine mutako tika na théâtre za ka garçon mwana Kasavu à ingénieur Gauthier Berit et soit avec ingénieur Gauthier Berit. La brine na Viviane na kota Chic Choc Liboso. Viviane na kota Liboso. OK. Viviane na kota Liboso après Viviane ni la brine na na tika ye quoi na brine pa bango zaki côté wenza gambela wana kana Ethiopie wana eza pembe na cheche place to répétaka ne ba kotika ye to yambai kaka mwana Kasavubu leki ngawe oyo na fandi boy ngam tuna banda ko pesa la brine répétition muto aliboso. OK. Ngam tuna laksa la brine ba déplacer ka boy basala ka boy wana na zape chef na répétition ni ezaka muselu mais to kuma ba doyen tout ça ba doyen beaucoup coacher on a coaché bango pour tout donner un esprit. C'est ça. Donc la brine aye pino batu boyambi. Koko saté hein parce que na yebi vérité. Bon on a quoi ça prendre nam tuna yamande la brine yo yamba la brine mais la brine histoire na Chic Choc Loenge bimara pena na Jani mokote te omoni makambo oyo bato boy moni histoire ate bobombi ikobima na nkaka bato eside ya Kasavubu déjà bato Kasavubu ba nika oloba loba po ingénieur Gauthier moko mobala la brine abana da koloba pe makambo na bato tango ye mouvement chef Apo aza chef à l'époque moni ndenge zaka chef amoni petit yaka yo tonton meme aye na nini amino sani na mima na mimi donc yo mutu obanda ko kene kotika la brine kenda na banda kite na kenda kanda ba kaka na atamba la mibale mais na kenda kanda kotika kasi yako ba mibale comme pluriel kotika ye na place nazo moni côté bureau Elombe hôtel mo ezaki wana comme on a bosani mais côté Lombe so coach avo bima enseignement katikati wana Jani Apo azali na flat mokwana ketikilanga ye na flat pour tango wana Apo la na flat wana yo sko zozwa la brine okotiki na nazwa kaye suki ba defa bo dans le bien elongia kala to na matanga zata serré une fois uzana matanga obanda kozwa parce que soko zwa ka imbala moko balobaka ozwa ka imbala moko loko ozwa deux fois donc obanda ka kozwa ye okotika ye na hôtel Apo mais ce que chef akutanto akoza a formé ngapi ndo Jani Petso a formé na chambre Jani pando laksa ngapi na parler elongia kala wana komo memanga zigzag OK na kena oyebike Apo apalola la brine
sikoyo non te oh masara tout solo là to solo là oui tant ya kenaye zalaka sérieux oui tant ya kenaye ko ba ke solo la kuna na ibite te ngala ninka expliquer biso tango président chef a poids otinda o azalo banoni zwa la brine que otikela ngai na chambre na ngai yango wana te yango wana osala ngo combien de fois ta ba 2 fois 3 fois te pesa ba 2 fois na zo biso ba 2 fois 3 fois mais si ko tango esala mi bongo après jana yebaka te OK jana yebaka te que la brine azara na obimana apo oui OK ayebaka te moni après azarandeni après na ba système o boso asali campo yebeza pasifo au moins que butozane pembeni ayebisa pour nga ça mamna na cc c'est sûr déjà makambo c'est les canons déjà mutsuka moni mabe mais ça n'engage que ye mais nazolo ba peut-être pour na moment oyo aza la brine comme on est coach parce que aza déjà semeur de trouble makambo belé après yango Christian Petit ba film na commencer na ba kauka ba nini anobenga pe Jani po na Christian Petit ba master pe ba pire amo benga pe la brine pour na ba TV la brine pas comment na couleur mususu Jani ba apport mo pe ba rôle mo ya bien amo pe ba solliciter ndesiko Jani pe azoye ba nzonzinga kutani pe na mwana groupe allez litoye wo mwana groupe asani chef po na ba répétition mwana koya asuna tamu akomi sikuna tamu ke ya ko répéter akomi beaucoup plus que banzonzing po bazozala bazo bispe to yebika ke aoza mais apona mutu na ye ko penser que azala mwasi na ye ça été là avec ko saleka mais Jani akolinga petiona soki ye azaki na bolingo ya solo azaki pe na makambo ke kimeza na kati ya groupe akoka pe koloba na po boybo mais loko aloba kite mais ya Jani ne ko revisa même makasi tant revisa même batu susu mobile ya nini ya la brine ya ingénieur Gauthier comment oh nani petiona na mona kikota pa bima boya Jani pa ayo quoi ezaki za solo na anga ibite après ote atuni pa pote ote après ya Jani ya accepter pour petiona dans na ngabi asuku za ba yo za lipasa na nga collègue na nga so za mwasi na yo boza na bino mais aza mwasi na nga te ozo comprendre echape makelele te indice pe ezalate mutu pa lo melangenge fongo na sana petit na bango eleka na ngope wana ti la brine pe awa akolinga pe mobile ne mo boso lycée mwana ngele je crois kombo aza pe mutu aza pe mécène akomo amema pe batu na poto neti bangulu quoi Jani zela non kokoma na okuna te Jani akana basi combien na Chic Choc c'est des qui n'ont déjà qu'est-ce c'est les qui viennent à biso passa kufina et donc tozangiye surtout les zongi wana azamu te ba pièce kaka combien de personnes ngana yebi Mao Viviane la brine mais monsieur Sundi na habité oyo yeba kinika misato wana domeri bango nyonso na kati ya groupe mais mutu na mutu ole ya band na kwena ye bon vie Jani aki mobile et comment ndeni Jani faitanga ke ya kiotika na poto tanga kiotika na poto azako sola na basi yango nyonso azaki na basi yango nyonso to basi mususu baki liquider non tant ya ke poto relation na ina ponga na Viviane tant Jani ya ke poto akansanga ennemi Viviane anolo bisanga suti ayo akeso tamo na Jani okabele subasi yabo na mukolo bonga na kabele basi de on ce que Viviane a fouté na parler mon lemba na super je crois surtout que na Jani puna na mona ka mutu imère na za bien te awolo bonga na mo mobile et puis na za pe na banze na ba respectanga na kolinga te poza moi si ya chef na nga vie na nga père na nga basaka na nga non mais aza mutu tant Jani akepoto ayo ko se comprendre moi nako kangelo kana ndeni biso ko kama kana ndeni eza makapo mobali akoma na basi on sait que yemo alinga ki au monde to se comprendre na biso to mana biso moto to da poza Jani faitanga ke poto atiki basi ni nyonso atiki bango nyonso Sylvie Moliso Mao Givule Viviane la Amiel
na Labrine. Labrine. Pour la Labrine sikoyo akoma kisko officiel ya garçon on a le ya lycée Monangel wana. Mais bando beta na Jani siko beta pena siko Jani ando kipe pena souté. Abota akoma kutu na zemi ya lycée Monangel wana abota ka mwana sala ba fausse couche. Basirwa oui na. Dans Labrine abota ka pena lycée wana. OK. Sala fausse couche biso to zaka pena matanga ngo papa to bomi parce que yazaki nanu effectif ya mouvement. Ya mouvement. Siko tango Jani ake poto. Place makambo ibandi yango atiki basi 4. Bongo ti. Oui. Sylvia Zalaki na pointe. Oui. Sylvia Botina Jani te. Mwana moko. Mwana moko. Comment nena? Akongoneza makasi na kamia ngo pena bien. OK. Jani atiki Sylvie. Oui. Atiki Mao. Mwana Sylvie na Mao na mkolo. Mwana Mao. Mwana Mao. Do atiki mwana Mao, atiki mwana Sylvie, atiki Viviane, atiki na Labrine basi 4. Tanga komi na poto. E nini koma kike basi otu ya tika kina kisasa awa asundola bango akoma ndaku moko na Labrine. Oza mutu voyagaka. Janita wake poto akenda ikolukanta ke mobali. Abiki soki nazui na kozongela foyer na nga famille na nga lelo na kobengisa bango pe baye tosali kaka ensemble Labrine pe kotoyo ndenge mobali ando mema bato papa amemi eyokosama ke mobali bakangi tango akoti prison mais eumelte na poto mais otala boye aza pe na connaissance bina bato makasi te kuna mais Jani aza na poto ne obenga Jani ex nae bakutani pe bayambani papa bazon spé kolimo na bango wana ne sikoyo babandi kobota baboti mona liboso ya mibale na ebite Labrine so utiliser kanda ya mobali na ye wana memaka ye wasele makamba ke poto lycée yango ekoma nango yango il fallait abunda mobali na mwana liboso so mwana liboso a déclaré papa rien déclaré Jani rien ya mibale rien. Comme déjà ce qu'on exprime il y a poto déjà parce qu'il y a pas nation déjà comme ce qu'on exprime il y a ça mukanda na eba kana sola na Jani fa ya bie mtabunda po Labrine azo mukanda po eba ke ya opesa yi oui pour moi c'est una facilité à kuzwa oui après wana tant Labrine ne afungoli sko manza ko biki na poto ba réalité poto konezaki moi si soka lobby mbile 100 mètres yango tikali sko Jani azana mukanda te azasko na bubangi soki kaka meki kaka pa yaka ali wa mikanda te ali reforma maki moni eloko Jani banga Labrine mais Labrine aza mwana moko kindoki o Labrine azana ngo eza kindoki ya famille na bango ya kuzala na mutu o ya mutu o apesio sens ya vina poto mukanda ukangi pe motema na yo oboye kopesa mukanda et puis ils ont mené vidéo na tento soigner na téléphone chaque jour surtout ni ba sona ba collègue na biso ngana so na Jani et puis ni na loba na casquette na nango eza casquette na ya mwana ya Jani o na loba Labrine a mené Jani vidéo ya grave et comme on a so na mutu na téléphone on a ki mutu na problème mawa obi ke na benga papa Jiklonji la na Paris abena fina bino mona emo makambo emo o mona Jani akomona deva batuboye emo limwe o mona poto na ndina yo ka batimiso abiki na poto be mutu ko travailler be na mukanda mutu 6 mois 2 mois 3 mois 4 mois yango moni Jani mona ndoke bakayu mais mukanda o andozela azwango na na bana na ye ya mwasi atikala ko bénéficier na mote ne Labrine bandi ba filme na ye Labrine ko bandi da ko sokola Jani ko buzo ba internet eza soki aboke Jani so iboye o ka internet nyoso kaka mawa Labrine ko azu Jani na loko papier na sakani na ngwa na poto Labrine mona bola mta o muntu za to loba ni tinga na loba boye ibinga bien o aloba no tonton lunga kala ozan ndoki yo sumoni so ozan ndoki te le bata Jani o timela ndoki ba bilamba yo mais ya yo sko kindoki na yo ke na place ya mabe et puis na mutu oyo kukai kolia ete yo sale folia tozana yo et puis asale fort Jani milongola
na katikati ya ba na tuna pourquoi Daniel bima na kati ya artiste azala te. Et puis nani événement kutu ya suka 2023 yo papa bana na yo so mi bali misatu azam tout faut respecter oyi kolingela e mobali pe musika te a voisin en face et puis âge n'était âge mwana muke même mbali wana banga Jani yo luzibila kwa Jani libanda wo internet nyoso moni mutakala Jani parce que mutakala Jani c'est-à-dire que tant moni bilamba tout na ba sous-vêtement na okela ina mawa apo lunga Belgique ayo Jani ayo qui passe ezarande bongo mutali bosa lunga ayo Jani ezapo ayiko zo en tant que collègue na ye camarade na ye famille master na ye tono benga na mapasa mais Jani da kena muninga bana surtout Olivier neni petit na tanga bien bo et là qu'on a ko sepela tango boti kura Jani ava longwa côté akenaki azo parler aloba nga petit na ngai petit mumia na kozongela été aloba nga ki akochanga mutu na mabele na bina kombo na Yesu vie nga sambela na bima na kombo bolia akoka ote abima amen anyo seka wana ba boake biloko libanda oui akomo akepa apo mais akomo lukasko ponga pe na ba pe odanga isanga petite sœur na lukanda ku so na komi kimia to solo après yango to musolo ana ju parler na ju kama na ngai pe twa na roboya na kipete na bivie zalaka kayo poto kutueza mboka moko to maka mwasi kutueza na ngo rien yuza na star uza kombo Jani abi petit na bandi ba démarche ya mukanda na bia anza makumama et puis ay koloba na ngani na bi petit na ngai monongo za na king aw na minute oyo makambu kone changer comme YouTube monde mikolo ya YouTube il faut ala bien na batulunga éviter ba rancune c'est-à-dire que nongo za ona ce que monique côté à Belleville eza na valeur côté nini kosala ata ba biso ki bazana barankina banguna sila italiote yo sa musana yo tala muto a considérer kayo wa pesa kombote et puis tala pe musana na yo kozala te ke mobali olongo perdre ki mobali na yo okomi osimbeli omoni muto lengi osimbeli muninga saki olongo lesko esprit ki mobali c'est-à-dire que après ça ba conseil moko moni ningo le kaka na fo le kaka pe oboka pe mo livre maman social c'est-à-dire que azana posa ya nena zana kinboye nazala pe à la page nazala pe popoto lelo ezaka teke poto ka bilongio ekiona ba connecté faut que luka par-ci par-là nina ko ya masarande nini milito ndeni maiso fabrication nini loko que c'est-à-dire que faut que luka ngona bandenge moko boy mais na ndenge ya oyebi ko solola so na barankina bato o sola bien te obi ki makambo yela ote c'est que on peut s'en conseiller wana ta on a epsena bivé na CP lokola yo moko na monoko na lobiki ozo bunda makamwa mukanda ozo ya kin oboy vena la brine et puis les choses o eblekilanga ndenge la brine aloba na Jani o Jani aloba na téléphone moni yo Jani na ocho mutu na mabele Jani aganga ebisina loba na bi jamais viwa mwana nzambi kosimbati na mwana bolia bima. C'est-à-dire que nous avons protéger partout. Donc on a ba période yo autant où il y a lingi zera po un lingi garçon ana ponga sala mission ana tanga lingi garçon ana abengani Jani atikali na garçon ana Jani akepa apo akomo lukasko yo azwandako nde malobati ndela Jani ke na ko cha mutu na ona se wana sko Jani tanga bimande sko ye la brina olobane boye ke na cha mutu na ona se wana sko Jani to so na Jani a expliqué nga siko makambo mwana ngo asali et puis na makambo mwana banda oloba na ye la brine talika souci abisana te petit na bandiko buna mukanda bani tout na ndina na ume na poto na kubwa kasumbunda te na buna zunte na ngamoko boye mais makambo tout ekena ngo bien mais ce qui nga na ekin eloko aliboso ezani nezaki na vani sape base ya chic choc lenge banzonzi ngebele bato eza na poto a binu moyebi na kineto anovan base na ba comédie belé daki na tchétchéri place to répétaka ba producteur bano eluka biso ne bato chic choc lenge mais tozo benga nde bato faut nous on ça système wana pour chic choc et mata susu no dimat na bien merci vie abizana courage petit na zoya na bi TV na ozela yo sokoyi c'est-à-dire que na yebi que papa vie nanga azo bundana azo yakin
le 5 mars, son Jani vendeni yabo. Mais on sentit que mutumoko alinga Jani mona ja appelé poka. Est-ce que Jani na évité ce qui vient pour olinga ko pesa explication o Jani akendaka. Et là on y salara Jani azonga lisusu. Et loko wana neti ko ninga na fandi boye ezolekelanga po yabi bengi biso azada na ndako na ye. On n'a pas la brine et azoka de andako. Oui, azoka de andako avandi na ye tout ça. Mais histoire vraie. Jani azobenga albiki mwazu denze na yabu na makamyo mukanda tout. Biso to bika vi. Ba tout ba leki no ba ans ba 2 minutes ba nani bazo taputu bazo ya ba leki ona nini ya Jani. Et ne so sonné be mkomo no ba janvier ma petit na comme tout passer mon tension tout ma tout net comme sous raisonnement ya ba tout bazo ya kin Jani. Asuna mukandate et pezana batu misusu pe bazo chola Jani bazo sa ele émission ninga zana Jani te makazaka na maîtrise soki Jani na maîtrise te mais lelo Jani otolela lelo c'est dakufakala nyonso na pona nini la brine aboya ko pesa Jani mukanda po Jani ninga zakona moi si oboti nae soki ke moso alinga kai mais alinga bunda bandaka la APC mukanda tout wana. Mais la brine lelo to vandi na petit soki maginini o ngana lo baki la brine atena vidéo atena appel WhatsApp atena la soki elonganga ngango ona kanga ki Jani yeyo to sala le côté boye baka elonga to baka elonganga nganga wana po mutu sida kena ya kusonga azongela kinini Jani vena biso souci ya bana Jana linga bana makasi alinga bana na eba za o manquer omona parce que ezana mibali mususu babanga kokaba wana basi na bango otala ka bana omona bana éducation ekobeba déjà Jani azaki papa responsable oyemo akindotika bana na classe et puis ko taper la brine ngo aboti déjà na garçon oyo la garçon a voisin o elo ni su Jani azonga ki pa kuteke na mwana bébé sampe on a coffre pena Jani pena limwe la circulation. Ya on a vu ce qui sont sur na Jani que on a rappelé c'est que on a c'est que la brine alaya. Ce qui sont aya mamaka. Oh mon silence pe mon petit. Mon a statut que bon mon ali mon ali. La brine a utilisé ba tu akini ba kangi Jani na kisi. Ou bien kisi yango ya poto. Est-ce que kisi ya poto beza ko na fi makasi? Pour nga qui ça qui des années fi makasi la brine ya na recherche place nini oyo Jani asongi et puis Jani na maloba o aloba Jani la brine ba ka mutu na mabelele lo topleli Jani akufi la brine oyo sikoyo oyo luki ezake biso na yo toti côté pone baloba ka mama bana na bango botika bonyo ko mama bana yo nyakoli papa bana wana ozaki na mawate yo chasko kuma ya mama bana pona na yo kuma la brine mère mwana zando keza mutema mabe et puis akomi no orgueil moko na ebité la brine poto ezanzela lola yo kutokenda ngo 2 jours 3 jours zongi na ça va ya munyango lokwa batu ba oyate yo za sirke na famille ya Jani ata mutu moko oya poto te oza sir ndenge ofandi pe na poto wana okozalaka na likanisite ke oyaki Kishasa est-ce que soto moni na kini la brine abika te totiko justice oyambaye biso nitinga fandi bona otiko o ce qu'on a na compte ya famille et puis na compte ya mwana Jani ya ba leki nanga bazembe ba la skoni ba Janeli. Et pas autant même pas que bano azana bango papa bango yewana la lisi mutune. Et puis azobi makuto atotika Jani na mort. Eh na boina nga ba chana miniature. Ah? Wana ni? Bo na boye bochela bosela ba live bochana ba miniature. La brine luka miniature. Yangoyo. Na succès yangoyo la brine otika hotel. La brine azandoki nenga zawana nenga zolela talaka mo zolela ya Jani azotala bilongi ba mbali bazana azoluka mbali oyo ya kozwa a remplacer bon moi ipi nenga zawana soki mobali mo abe yakana tozolela Jani mupanzi hatoki nan koto
akende azandoki alingi nzoto makasi aza motema mabe zirana pardon yo ebe ondeni elongi ya kala cibongo ntango yo jani mwana face na bango yo mwana moke ozalaka deya na jani nde bazalaka na ndako na jani wana bapesanaka bonjour bonsoir kimwasi na mbali ezalaka te bo bana wana bazobota ndenge nini oyoki pose ya mwana mobali na face wana ndenge nini elakisiki alingi mobala batu pe elakisiki alingi pite makasi omwene balobaka baluba balingi pite bakong bamongo bangala siko yaza plus ke bekolo wana photo sangisa bekolo wana nyonso topesa nkomi la brine internet yabe yango mama la brine jani ya kufi est-ce que yo lata sous-vêtement pembe lisusu yo salita mwasi alata sous-vêtement te azana na matanga sikoyo mutene na matanga la brine atana émission na kozongela sikoyo ya kufinga la brine andoki lemna kitoko te jani ya botele bana na kitoko wana balandi bote ya papa na ye balandi papa bango la brine na mwasi te et sinon moi ça dans la porte place parfum ezali me bato baninga bazokim bazotonga ye bleti bango sola mapeka wana la brine et puis baninga bazokima pembeni sola munoko abosaka te mozana poto azobenga kaibi kokanga nani plante te bazuki madudi salite ya mwasi azana poto ba la brine moyo na tandi drap pembe drap pembe na tandi zani vérité micro tout ça système ya tanda drap pembe elaksiki vérité solo mwasi totika hotel la brine omoni yo mokolo nzamba kosunga yo ekini la brine okutana na biso toza wa famille toza ebele na bato ya théâtre nga nazana na compte ya famille na monde ya théâtre te et puis ndenge nazoloba na la brine boye ça n'engage que nga moko mutu moko so ta courage moi benga na téléphone avani elonga kala tonton omoni na casquette na nga famille oyo ozana ni papa na nga mama na nga obena na ndenge pe na zao oske za casquette ya famille obungisi papa la brine yo zo mérite ko za mama biso yo na taini tala makolo boite il faut que tu pas miner bon so makolo la brine mama okoko swana ita basi mukuta benga bi mon frère monoko solo boy siko yango ya jani ezaka bakanga kieka na pungu zo batela la brine atana poto monoko solo ya nini to pour ça na pembeni ite na bina yibite la brine oyo luke ya teremo ya mabe oluka ki miniature manu pakola jani buzo ba tout le temps internet oyo bateki bato monoko pe bazali bato pe akoloba bazali est-ce que biso to ko considérer mama biso ya nini yo luki papa biso akufa po yo tika lo régner et puis bako kunda jani lelo pe lobi be jani la brine ki kota libala azupeze maboti azupeze njo tunetala mama dose elongi akala ya jani akufina nini jani akufina tension bon? C'est-à-dire que raisonnement il est qui mingi tant mutu akina hôpital musisa mutu ekata mutu mais le coup là hôpital place marché avabima kuna poto mondele ti ba ça l'autopsie ce qui est ya c'est que poison ce qui ça ni toi ekuyeba nati to kozongela kana be mission ati bon la brine to seul akufeli na hôpital akufina ndako li la brine ala kina ndako te atiki janina bana na mwana mpa muke soit akosi akuninga ya akosi ona ke kayu nyana kina ulale pa mbali msusu tasko mobali azongelo na ndako atala place yo hoteli nandengo zongisi na ndako zongi susu makambo wana raisonnement jani ezandeni muto jani ezandeni mais lelo to perdre jani soki ki va sala l'autopsie jani ezana poison faut y avoir malade ya contaminé ça ya contaminé ya le quoi mutu soki siko la brine tangu jani akufeza kiwapi yem to kasi yem to kuta mbali apike crise ya utaki wa utaki alala ki a découcher libanda
akuta mobali ba fulu ba c'est que tant musu ndanga sala écrit so mutaza ki pembe na mais lelo jani tuzana ye c'est ka koya ki kala mais abomba ke formation akina kazunga suba 10h ya keno pitati ba 11h jani akufi mais abomba formation asi ba situation nango amoni ke ko bomba émotion charge ya famille bato o eza mabe ne ya ko bimisa ko secret à partir de 12h 13h bah c'est cassé bandi masama muto masama wateka na ville Blanchard Check mutabenga na lalaki na kina matanga famille na lali ba 13h je crois na lamuki ba 14h na mona peine normal na rappelé na mona internet jana kufi na bengi zizibo zizi abi telong kala papa kufi na calmer na émotion wana tant sikoyo na yekokota na WhatsApp internet na mona siko master na ngamo ko azakana en face ba jani to sola pe na e pabiya na bando bengo mandaka ozaki na linte pona biso ke chacha kufi ando benga ya faya kufi na fandi na kwei e mayele silinga su motor e checheri ko na kuta bazisi batu bandi biso matanga na rolina na opekisa moninga bakaona ba telefone bandi piu bato mais c'est pas une présence ya papi mbenga papa love na kota biso non mona papi ngana ni présent comme BTCH Bisudi aki na Paris abengaki papa Jiklonchili ataki na Paris abengaki na mona pe appel ya vina na Risel Kasongo na kin awa Risel Kasongo na Chigolenga CR7 et puis na comme on appelle no ko pesansu mawale susu ya bien ya Eric Bokanga aza joueur a BTP na vita waja Eric Bokanga jogo tango isanga ipa na linga jani makaje na ku point et patinga susu tension journal lobina ko kelta ko liete moni pongi o bato bazwaka na lali pongite tina vandi journal lelo na lali pongite pour na perdre o ya cher pour nanga pour lelo o bato babenga elonga kala tonton ni tu vana ba vidéo l'inchali ba ma viokele bana tout pour Jani a considéré nga apesa nga pe valeur pour ba collègue biso ba komonela nga te mais lelo pe na komi pe parmi bato o bazo kamba pe choc luenge na na kati na pe na modi momo à dire pour Jani a formé un esprit a pour pe ekutala Jani na za boya c'était un blagueur Jani a candidaté aza play ya grave atene to ya kana ko ali semino clair après comment on va scénario ne biso to ya to jouer alobina ye ake c'est normal rien ne peut betika papa Jani lungu kin awa ke poto na succès na ye akopi na poto un artiste mort à celle succès ko le ka Jani na ba jeune normal ba jo ba patron et puis Jani a kufina succès ni na nzoto oto banolo ba vie soki kuna ezo simba te zonga no kin ba bolamu o ba to ba mona na poto ke ba lia ba mela ba fete ba sepela Jani amoni amoti Jani avando vanda na souci la bini za posana ke mobala bimate azala kana nzoto ni likolo zakoli kwa nzoto azaka nde bongo mona zandoki azanto azaki linkolinga nini yango aza PCP mukanda te po asala te oh yango wana mama na ngai donc ya Jani abimate azala ka likolo ya nzoto kaka ya zaka soki ke asokoli azongi Jani so dans la chambre et si les enfants sortent wana Blabrine mais siko bomi susu mutango asepelisaka yo Blabrine o tutandelo drap pembe suko ebiterna drap pembe yango vérité yo aza wana Jani talaka Jani za mutamunene uni mutamunene pe so asali pe ba physique belé pe souffle pe comme mula te comme pe mukuseti mais ce que Jani za mutaba souffle ape na mobali tala attends sommaire Jani za mobali ya sulu na ba souffle fina ngati papa nanga ya ona zolo bate souffle papa nanga souffle azabina na ba souffle et puis Jani a dit qu'on négligeait des mois cité a dit qu'on komisa moi si place yo zali pe place yo lingeli yango la na makambo yo lingeli yango la bina kanga kimi yango la bina boko pesa Jani mukanda asala te soki la bina kia sokoli les enfants sortaient azaka na français Fosca moko ala les enfants sortent tika bon
François la brune école na poto ka les enfants sauté. La brune drap pembe en tout tandeli. Maman, tant que soyez na jani na poto, attendez la drap pembe terre. Aïbisanga nyonso. Et puis jour babenga. Il faut le baquet. Attendez la pena drap pembe. Jour azo kende na ba sachet na e. Aïbisanga bisareza ba réalité. Na moni mingi na la brune mais na zaocha na sepo na bana. Na mboko sa mukando vivre te abiyo mutu ye mtabombaranga pona e baka jour mususu na dingana salela la brune live obi ke jana benganga bakaboni de na la brune mabenganga bana la brune abomela la brune moto ngabi o izanini obi banda jour wana na baya kolobela makamu na bango la brune achakijani musika la brune oyo drap pembe to tandelio vérité. Relation nini venga Dieu sazaki na ngona Jani. Papa na mona batikala ko ba problème te parce que na ba période mo pe venga Dieu sa tout ba bordir hein. Ah drapembe za suke zuipe le karana muti. On a la papa ti ba connaître papa te. Ouais. Puis papa ko kangala bana kanda te. Réaction venga Dieu na minute on ninge Jani akufezani. Asa président ya Chani, asa président na biso. Na moni apote na ba vidéo. Apo asa émotionné. OK. Asa émotionné. Inga Dieu singa zana yepe azo ko kateta président ko kabe émotion te. Kabe émotion te. Ngapela ko kaye eloko mo pesa nga somo te. Na bangaka. Omona tene pa na boy. Pona bima fo mo ke mutu na ka somo fo bo ke tika nga na bangaka. Yango nga evita ba problème. Omoni nga à l'époque na nokende kota la Diego Milito na latine à l'époque. Ya boy. Soki na monika batu ba yebele ya. Lakini ya comme habitué. Diego ayebi. Fabrice qui parle ayebi. Yango avant naka. Ba soki longa kala za rankina te. Okima. Mais le kola lelo le qu'on a candidat drap pembe ya la brune o ya moni ke choqué italiette o mo ke soki na ki kobeta kop le qu'on a candidat pembe ya réalité makambo jana lobby yo inanga c'est que ça n'a pas sa janité. Donc si je comprends bien Jani abanda okufa ndambo mama yo mutu sana émission kati na yazaki na ba problème magaza monene mais na kati azokufa déjà ba problème elekaki mwana mwasi oyo asali combien d'années na potozu mukanda 15 ans. Ah c'est bon 16 ans mutu jana za ba kokwa bana ba simi balingi ba bota déjà za ba koko la skoni soko mona la skoni lekinga utuna mulai mwana jana libuso mobali akoma ikutu asala théâtre sur na groupe moko boya suki ya on a bossani so ya nani boy jana benga la poto kendo gangela gangela la skoni na India ona abi ya na yoki ona skona konta famille omona jana ndolo bananga ke ngana oya kini poto sama kamwe belé tonton okosepela poto eza pona batu nyonso batu bakotula batu basani to ya poto est-ce que ni maki to ya poto na BTV abisa la calme na oya na abuna mama mukanda na oya kuna tofana to sala ba scénario atina kutu hotel ni na pesi la va bufa ba guerre mo lo mo yana no sala marketing na ngana sala mayalos na joie mayalos na munga fula yana sala publicité na nga achango tous les pages batu ba uta poto ba ya fait un phénomène la desobe aka spectacle na ngana mayalos tout nos junior mobiki si ba yakana ba kisubanata ba malolo ba batumwa qui vraiment ebelé on a bien ça qui mais principal zaki spectacle ya tonto elunga kana na fandi plein ya craqué batwa bien mona chic choc oyo lelo na génération ezana batu misusu oyo kuti na chic choc basali fi makambo aboité mais bazan succès na télévision mais kosangi sa batu na salle boy na kombo na ye tanto ko za mutali boso bien ni balé na bi merci yango pesa nga mutu makasti pona ko mateti mais nazaka toujours ya komi kitisa ko so na batu nyonso bien mais lelo ni to vandi boy mama na Saratola la brine oluki oyo lukaki emonani yo bundi
nganga na yo abiso ke acha jani mutu na mabele biso ma miso na biso tozolela tolela pamba te yo soko bomi jani poza mobali mususu o mona kabana jani wa sorte na français wana yo kolaki mobali wana kokanga likolo na yo akokanga likolo na yo après sorte bato bakoya kobimisa mobali wana bakoya kolongola mobali wana likolo na yo eza bana ya jani bamona siko mobali wana bamona pe na yo après sorte na yo olukaki pembe dra pembe yango tozotandela yo okomona biso tovandi awa oblesi mitema bato famille ya jani ezolobani China lobi ana lobi ke la brine mkolo ya kumeka ya king. Akomona azoksi motema ba ya bana kasavu bwa. Roublin Ntingi Master Nangai azolela azana bon marché. Roublin Ntingi La Pulga azolela. Roublin Ntingi La Pulga Jani azaye biso mais eloko ngana osenga skona minute Masara. Avant Sengelo Kouana na Osenga na régie, ingénieur Josué Zolanga affiche Oyo. Il y a artiste Fabregas Maestro, l'homme de Robonzele. Beta Bongo le 31 août 2024 na Casino de Paris. Moi, j'y serai là. Tous à la wana, ba mélomane à bonne musique, tout soutenir culture ambo cannabiso Congo, Tomatissa. Musique à Congo et Kende Liboso, c'est le Congo qui gagne. Elongia Kala. Na umeli na yo hein. Famille. Photo kabwana. Pasi ozana ngo yango na zana. Nakutuna fandi bona lembi pe elongi na yo. Nakomo loko elongi mususu. Toda tango matangati. Nakoka wa elongi moko 2 minutes et 3 minutes. Do lembi de elongi yo. Na changer elongi mususu. Elongi mususu ya. Programme ezanini pour na Jani to ces émissions na biso. Programme na micho programme na bimina mte adresse na famille ya Jani bazana Mbinza DGC eza avenue Bangu numéro 2 bis quartier Munganga. Bangu numéro 2 bis quartier Munganga. So bazui DGC barré bokomi kanare wana botunika avenue Bangu avenue Bango numéro 2 bis quartier Munganga. Jusqu'à présent programme non limité et ça que Chic Choc Jani alonga Chic Choc te Chic Choc artiste et comédien nyonso o balingaka musala Jani bakutana ba solo là après bakende vers matanga na minute ezaka na famille to bino pe boche matanga place musu non to tchena matanga te loka Jani akufa hier lundi lelo eza mardi en attendant place to répéter pour tout ça place wana 26 ans 26 ans OK to meli mazo zona lobaki lokola bato bazoya ni monsieur Jani pour baye que Jani répéter awa bozana awa mais bon parce que jour au bino ke kuna famille ke solo ce qui va bouter to bon 6 jours surtout que kuna neto kende to sololi ngas ko na famille ya Jani kuna artiste so baye na zaka na casquette toujours ya famille pour jusqu'à présent nous avons la casquette na artiste to yamba open na casquette artiste on a ce qu'on la brinde à l'eau à mon amasco yo bien après wana so solo linde et comme moment moko ya ba petit programme et puis na bato poto bavandi na sola ki est-ce que Jani corps ko ya a ande na sola ki na en sulzolo ana ya Jani ya apo Firenze on va vendre ba président nani ba président Devos bazakuna et puis ba président Devos bazakuna na bayango ma nani ba kuma ba tuzo kimanga José de Londres ba Maxi to ba Igor 2 minutes ba Mike la Duchesse ba ko solo là ba Duti Kapanga président Fiston ça c'est pas zakuna président la die soué pas zakuna président Calais pas zakuna ba solo ba onyo so bazakuna biso ka mo ba na ko awa ndenge tanto sanga matanga yaki mutu oyo tozwaki otomonaki na ba plateforme tout yakini otomonaki président JP Masamba ye mutu yaki liboso pendant qu'il y a eu masanga matanga mais fonda nini plateforme neti NTPC
baza pe quand même bato bala ba mikolo ba président mais na minute oyo toza na kamatanga boyo ki Jani akufi il fallait ka biso ben ka bino na téléphone boya bino bokomi kitsa te OK to yana pe bana oyo bino bo sendeni OK idée na biso eza boye boko sala ngote ça dit que eza mbuka na biso eza un peu passé bon mona ke to yeba ite boyeba kite monde entier yebi bino boyeba te c'est ça vraiment makamoko elongi ya kala to komi na suka anga pe na baye na ngelongi na yo na moni net au chrétien nga moi trop baye longi na nga pe na baye na ngelongi na yo mais nga na yebi na nga français wana te les enfants sortaient na yebi na nga ngote te on les a pembeti pembeza totandele dra les enfants sortaient biso pe sikoyo netoko ya na poto wana soit okunda Jani mobali yo kozwa tango yo kolobake les enfants sortaient mobali wana akanga likolo na yo okomi kolonga na makolo bozo lunga te obengi les enfants entrer tango bakokota baye komona sikoyo oyo bakomona kuna na baluba ne baloba chibindi eza chibindi te wa sikoyo ya yo ze événement sikoyo tokotiango eza dra pembe kala eso ebi ke to ala batanga les enfants entrer la sortie mais zo ebisa yo mama na ngai mais ayebiki papa Jiklonji na Paris azolela mon ami Celio Barosa na Paris azolela vient na Marcel Kasongo azolela numéro contact ya artiste tonto elonga kala plus 243 89 62 63 503 Fabrice Kipala ya Lola Lukaya Diego Milito eza pe malgré tout na matanga na kokwa nga pesa pe programme ya chaque vendredi tout na avenue Diba numéro 6 mi orchestre na biso ya Diego Milito batu bazoya ya na biso wana lokola tuzana matanga na bando ya na suki Diego amoninga oyembeli na nzembo talo mbongo frère Michel Bakenda so nga na bimi ozongi na musique na yo oyo betaka nyoso ezaka na cadre ya kolela Jani numéro contact plus 243 89 62 63 503 plus 243 89 62 63 503 eza numéro nanga Resel Kasong venanga Chigo CR7 Zalaka yo et puis venangai Gay Lelo na Matonge les patrons silencieux Jidol Salamuntu au théâtre Place Ozali image ya Jibe Jidol Salamuntu merci tous a vraiment tourna matanga toujours à la mikolo yo Baptiste Netchecheri na veni Popo Kabaka numéro 21 direction Éthiopie soboye wana de temps à temps toujours à wana mais lobby soto kei Baptiste bakuta na famille wa sololi ba uza programme na télévision on ce que to bakotina sikoyo na ndenge ya théâtre ce que to ko informer pour cadre on a lobby na casquette ya mwana ya Jani famille ya Jani. Merci maman Sarah Tola. Merci Elonga Kala, merci na bande konyos tout bolandi biso. Ba condoléances na famille biologique ya Jani Faye et puis na famille artistique nae na ba relation nae ba collègue nae ainsi que na bana nae. Mes condoléances na Elonga Kala courage. Merci maman. Trozala wana presse pour na ko accompagner bino pour na rediffuser, peut ko partager o ezali bon message. Courage na bande konyos ezali o ça toujours pas si mais nzamba yebi pourquoi aboto libiso Jani na seamo oyo que son âme repose en paix. Au revoir bolanda biso na prochaine émission tozang sate koyela bino ba vraies informations. Au revoir.